Bon, Neneya na Jael Show. Jael Show Neneya. Bandeko, makambo ya Jael Show Neneya, la Chine, Karine Mokonzi, Monde Mokonzi, Internet, makambo ya Jael Show, eza kokende na banzela o esengeli te. Makambo ya Jael Show eza kobunga nzela. Makambo ya Jael Show ezomema biso na esika esengeli te. Bandeko, totala malamu. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jael Show makambo na ye tozolekisa pe mwa mingi. Kobanda na ngai topasaka pe mingi ba bordure. Neneya pe azo passe ba bordure. Presque biso nyonso. Jael Show nenga zawana. Azali oyo azali. Toyebi bien. Toyebi pe makambo tolobelaka ye. Esalaki pasi pe tolobaka. Tozalaka conscient esali pasi. Tolingaka azwa punition. Tolingaka akanisa ayeba. Mais soki totali malamu, tozolekisa mingi. Tozolekisa penza mingi. Po soki natali ka Neneya na Jael Show, makambo ndenge ezokende. Nazo mona ngo bulu yeke. Nazo comprendre nango bien te. Mais loko nazo comprendre. Neneya akomi trop mida que Jael Show. Donc, en bref, mida aza mutu moko bien. Po asala Neneya mabe te. Jael aza na ye na problème te. Mais mida leki na bien. Wana eza réalité nazomona na Neneya. Batu mususu pe nazomona baza na même idée. Sauf mida ye moko. Même ngai soko chango ezala personnel. Olobi na ngai papa Robo mida na Jael na ba moma oyo. To memi kaka banda ubana internet kolanda. Ndengo zawana mida na Jael na ndenge ya yomoko okopona nani. Ngai na ndenge ya nga moko na kopona mida. Mais pona intérêt na nga. Ponga na mida dans l'intimité. Tozana makambo to solola. Ya bien. Sikolo kwa tozana makambo dans l'intimité na kopona ye. Po Jael tozane na rien dans l'intimité. Mais soki botuni ngai papa Robo Jael Show na mida na Monde Mokonzi na batu oyo bazala
contre Karine okopona nani omona ye mutu malamu azala penepene ya Karine to oyo komona asali eloko moko mabe penza te okopona nani nakopona Jaël. Donc na kati internet nakopona Jaël. Siko mingi bazopona Mida na kati internet. Neneya na yebite soki bakomi bango pe dans l'intimité na Mida. Bazo préparer quelque chose na yebite. Po Mida azane mutu ya deux côtés. Akendeke na basi, akendeke pe na mibali. Soki baza préparer quelque chose dans l'intimité, wane komi sentimental, alors ye mutako yeba. Mengai na ndenge internet, soki na tali moto na ko défendre, moto na ko pona entre Mida na Jaël, na ko pona Jaël. Po Jaël kilelo. Makambu asali pa ya la baronne na oyo Mida asala ya Mida elekebele. Mida asala eloka malamu te pona la baronne. Baseka na la baronne te. Balia na la baronne te. Mida na internet asali laka propre intérêt na ye. Même akabelio $100 na internet eza pona propre intérêt na ye. Nenga kabela glorolangi, nenga sungaye, nenge pe asala tango ba yawa, bakomi ba allié. Mida asalango rien de personnel. Wane zakaka business ba faire Mida asalaka na kati internet. Lelo obo moni pe tango azo popula Gloria, azo popule sans pitié. Siko Jaël nano akoma na babiloko wana te. Na la baronne aninga okende na ba Miriam, oui. Azana ba mabe atonga soka sala nini? Ah oui. Mais soko pezango na bato ebele na internet, Jaël non, rien du tout. Azana se par rapport ya ba analyse ba makambo nga papa robo na lobaka na ye. Eza trop. Nene ya aye makambo zoloba ne. Eza trop. Mu Congo oto pesa ye na la Chine. Eza sur mesure mezo koma trop. La baronne yemoko kutu abengaka Jaël na ba moma mususu. Moma malade abengi. Moma likambo boy asali. Biso même moma malade tozo continuer kaka ba analyse contre Jaël. Ngata nguna sala kango naza conscient. Nenea azosala ngo fazala conscient. Batoyo ba pia Jaël mu Congo baza conscient. Siko ki conscient ngo to komo mesana to komo pona ba oyo toza ko pona tozo tala te. Neti nene ya modèle aponi Mida na kanisa na bandeko mususu o bakotaka pa na ye ezala la Chine ezala ba téléspectateurs bango tu bakomo koma pe ou bien ndambo bakomo mona makamba nene ya eza bongo Mida aza bien que Jaël. Bandeko na internet eza na makambo différent. Mida na internet aza na ndeko te, aza na camarade te, aza na muta confiance te. Mida posa la pene na ye même na vie normale. Boko benga côté nyonso avandaka. Boko mona ana ba camarade te boy. Aza trop fermé.
Tango alobaka atambulaka na bato, atambulaka na bavie na ye. Bato atambulaka baza na couple, ba misusu na couple bali makamu na ye. Pe azalaka mingi na bekolo. Mingi ya mingi te me obomesani boy. Donc Mida aza mutu moko un peu fermé. Eza mabete. Ngape papa Robo naza mutu moko fermé. Bato bakotaka na triangle nanga na carré nanga pamba te. Siko Mida pe akotaka bato na carré na pamba te. Soko koti yeba bozane likambu. To soka zo bimana mutu bokoti na kanala mutoyo azana ye. Pona bo comprendre. Ndenge ngape na laga. Pokota na carré nanga folika. Ou bien na zana mutu okoti na carré na kanala mutu wana. Ato ye pona nga mokoti na kanala mutu wana. Sikoyo Mida nenga zawana na Jael. Tangu na kati internet. Mutazako pona ye boye. Ndenge nene ya akei. Soke za penza makambo internet. Nene ya azobunga nzela. Awe. Po Jael show. Vraiment makambo yo. Azui ba retour oyo azui. Yaba analyse. Yaba réflexion. Yaba hypothèse. Makambo tout au sali pona ye. Ba débat. En tout cas, Jael show amoni pasi ya mingi. Soki to bakisi makambo oya ye moko ndenge e marchaka te eza pasi lisusu. Yango nalandi na émission ya nene ya ndeko moko atie commentaire nene ya tangi yango. Alobi na nene ya akeba po azala na compte ya suicide ya komi boma ya Jael show te. En tout cas, ndeko wana komi bien. Po Jael show modèle azali makambo tu oya preparaki oya zolobe ko salama. Soki bo makambo wana ezo salama te, Jael akoyala lezi te. Soki lisusu bazo pesa ye maboko te na internet kaka mu Congo. En tout cas, eko bakisile difficulté. Soki ba difficulté eleki, Jael akokozala mabe. Nalobi te akomi boma. Mais on ne sait jamais. Bato ba mi boma, toyeba kaka amibomi mokola mi boma ki. So ba loba ki akoki komi boma, bongai boloba bolongwa kuna. Mais ba mi boma. Bato ba mi tumba, bondimate ba mi tumba. Donc, ezana bato na mokili oyo. Makambo mosusu foko tala yango bien. Yango wana commentaire wana en tout cas eza commentaire ya mabete. Bien sûr malobango foto tinango musika sans effet. Mais eza hypothèse normale, réelle. Po soki totali Jael banda Karina voyagea ti Jael akende Afrique du Sud biloko oyo esimbaki ye elasha ye. Mobali kobota na ye ba difficulté akota nango. Bato alinga kopia confiance abalukela Karine berere wana asalaki ntango azoluka regrete azozwa biloko akozwa. Donc à vivre makambo ebele oyo efrappe ye. Nalobi te foko tika kosalele ba analyse. Mais foko tala biloko oyo vivre déjà na oyo salaki. Ye na Karine Mokonzi tilelo baza en bon terme. Basolo la par hasard, basolo la ndambu, mais baza en bon terme. Alors neneya Jael ya koloba makamba koloba mais neneya aponaka
mida wana ezali erreur ya monene. Mida aza na ye mabe te, aza mutu mabe te, me mida aprotegeaka kare na ye. Mutu azoprotege kare na ye, en tout cas kolekisa no basentiment te mpo na ye soki ainvite yo te na kare na ye. Kokanisa no eloko kokanisa te soki abengisi yo te na kare na ye. Okoflate na rien, okosomba ye na rien, ndenge aza wana. Donc mida ndenge aza wana, oyo nyonso ya malamu na ndenge kosolola na nene ya mida, en tout cas barrage ezali. Soki nde boza na likambo dans l'intimité po mida eloko akotisa bato na kare na ye eza kaka intimité, bolingo. Ata ya mokolo moko kosangisa nzoto, bolingo ya mwasi na mobali to ya mwasi mwasi. Wana akotisa bato na kare na ye, makotisaka pe pamba pamba te. Ye moko fwa bandango to yo bandi ye paza kozelango. Apart wana toke na mbongo. Donc a contrôlera kare na ye makasi. Ezala na internet, ezala na vie privée, ezala na famille. Ndenge bomona ki wana. Siko Jaël elobi nene ya aza mayo faible. Donc soki Jaël aza mayo faible elakisi Jaël asalaka bakambo mosusu akanaki te. Bato nde bamanipulaka ye, bato nde bakosaka ye, akosamaka facile. Alors aza na posa ya aide. Ata tosalelaki ba analyse, ata asalaki mabe, ata amemami na likambo nini, mais nene ya azo reconnaître ke mayo faible mutako manipuler facile eza Jaël. Tangu nene ya aza na réflexion ya bongo, seke ayebi. Ameka yango pe asala esimba. Donc elakisi Jaël Isho akendeke na makambo mosusu inconscient. Tangu sa koti mwazonga sima eza te. Donc aza facile ya ko gérer, ya ko manipuler, ya ko mema boy. Donc aza na besoin ya aide. Aza na besoin soka pie mutu wana confiance. Yoko pie confiance te me protéger ye. Kopesa ye pe ki mukongo te me protéger ye. Baza batu moko balingaka protection. Jaël Isho ndenga za wana. Bien sûr, basalaka ba choix moko oyo esengeli te basala. Neti Jaël Isho atomba pa Karine Mokonzi, aza na maboko ya mutu moko ya malamu. Donc likambo tu ekoyeko ya akozala kaka na la baronne na mutu mosusu te. Elobi nene ya alinga kokende pa Myriam. Oui, parce que ça facile ya ko manipuler. Siko place wana esengaka mutu moko protéger ye aluka moya kosala pona ye. Mais mutu pa elaki te. Po baleke tchu wazaki na bango na kin na Vivette Mayemba. Bango bazao konte mingi na Jaël po ye mutakanga maina Karine. Bazao kipete ke Jaël aza facile. Bazo kipeka ka aza leader. Tango akende Afrique du Sud, alors azo mona makambo na ndenge na ye. Azo loba soki na keboy na kokende bien. Karine akende na poto, kuna na poto akosila na ye. Ngana sala makambo Karine alandaki na simba Kisasa, na simba Afrique du Sud. Orke bongo te. Tango akalikilaki bongo, akalikilaki pe mabe te. Problème nde zali, kalikili na inde ebimi mabe po mutango aza Karine. Po soka kalikila bongo na Pamela Shekola esala mape bongo. Soka kalikila bongo afilorake libala
mosala esili kuna ekende mpe bongo so akalkule Karine asala erreur te ayebi ke mpo to eza cimetière ya succès me ntango Karine mokonzi eke bongo te ye moko akomona yango miracle makalikilaki bien mabende akokaki komitika nye nyonso te akende apona moto te ntango Karine ya na makambo na moto aka na poto ayebani na Karine berere wana tu bamakambo wana sala yango tosalelaki baanalyse na makambo ye moko ayaka nango me ntango tozolekisa tozomema ye todétruire ye nandimi te ke ngai na bino toza na posa ya kodétruire Israel Show toza na posa Israel Show akoma vraiment koteka makala ndenge ezalaka rêve na ye bien sûr mosala kizobe eza te tolingi azala ta na likambo mosusu non tolingi un jour avanda mpe mwa l'aise surtout na poto tolingi mwa azala na mwa équilibre ndenge leketu aza nango ndenge Fivette Mayemba azali ndenge na bano ya mike baya bakereni mboyo bakoma kozwa bavion bakoma kovoyager bakoma mpe na makambo kaka na réseaux sociaux oyo sikoyo Jael aza na équipe nationale makambo asala toyebi oyo biso mpe tosalaka na ye toyebi mais totya limite tozala na contrôle surtout komona Mida très bien que Jael oyo eza scandale na Mida ye moko bisika aza azoloba ntuka bato wana ata baza mayele me baza banaïf mpo kozala naïf elakisi toza zoba oza no mayele moza naïf donc eza bongo kozala naïf elakisi teke moto aza zoba bato mayele tomona yango na bato mayele ebele awa atanga asilisa asambelaka quelque part abengisi mwasi na ye baye na bana atikaki na Congo mais soki bakangi mwana moko ndoki ye mpe amoni yango asolo azwi na avion atindi azonga Congo sikoyo naki ndoki azonga Congo bato akozala na bango na Congo kuna nde akolia bango te kaka akolia ye papa na ye donc wana eza naïf makambo azosala eza contraire otindi mwana no kuna pa bapara na yo na bandeko no mosusu azonga Afrique po andoki buda na yebiso ke na Congo bango mpe baya na posa ndoki omoni do wana ba naïf aza mayele mais naïf nanu mpe ayebisi eke pasteur wana alobi ya solo to makambo yango eza ya solo rien du tout donc ba naïf siko biso mpe Mida ntango tozopona ye koleka Jael azomona bino oza mayele mais naïf azomona nga papa Robo naza zoba mais naza toujours dire mbala moko ezoko continuer koexiste ye azokoma na posa na nga tout le temps même ndenge nazoloba boye nene ya oza mwasi soki bokontinue na douche alongoli bilamba yo moko komona etelami on dirait Satan de eningo mata ekende kweya na Amérique. Toi qui as bon cœur là, qui ouvre tes dents à tout le monde, tu crois que tout le monde est comme toi. Je veux juste te dire que tous ceux que tu vois qui te sourient là ne sont pas tes amis. Tout le monde ne doit pas avoir accès à toi. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ta maison. Tout le monde ne doit pas avoir accès à ta famille. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakombat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.